Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Trouble mon peut continuer minute on a mboka. On a ko papole na mo penza batu, bébé surtout l'église. C'est bien moi un contre 100 mutakana na nkolo lido follow na nkolo. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo, na kwesi yo. Okota hôpital. Et bale kauki bambi seminene babimi. Vimana soko vimana pasuka soko pasuka yo oko sale le côté ko banda awa ti na ba kongo na kidiaba oko sale loko te moto na nzambe ba actualité zebele. Oui. Actualité ya mwana oyo ndeko na biso yo Naomi akufi na piscine to yoki que makambo ebimi na famille muto memaki ekuna bakangi to yoki ke mwana mbange bukani asali hémorragie interne. Oui. En tant que lisu na nzambe yo analyse nini ko sala ya Naomi aza sauté te naza ko s'adresser na ya Naomi o akufi na ba Naomi o batikali ya Naomi ya nao motema na yo tope molimo na yo epema na kimia. voilà To cheki pe ba caméra cachée to yeba na kati ya mai abukani mbanga ndenge nini mutu oya meli mai libumu fo evimba to comprendre que oya meli mai ba symptôme nyonso to bilembo nyonso oya laksaka ete mutu adini na mai to moni yango te yo pe kumungala te est-ce que yebi nange okene ko luka nini na piscine to sekwisa Naomi soki to lobi to tuna ya nao tango kenaki tournage osengaki nzela na famille okoyoka asengaki te ya lobaka na bimi na koya asala 3 jours asala 4 jours mutako loba na ye azate ete ya bande kwa basi. Théâtre c'est bien pour Naomi auti na théâtre très bien omoni na kati ya théâtre film oele kaka na kati ya théâtre à part film bango ba l'exception na ba télévision baza pe na ba film mususu. Je suis très intelligent plus que ba leader ya ba théâtre. très bien Ba leader ya ba théâtre ba kokaka lisusu ko pesa bana na bango ya théâtre conseil te bango bazobenga bana na bango o bilanga na ngai landa bie balobi oyo bilanga na ngai soki bake komela batirbo wana nyonso bakokitsango na bafille ya théâtre na bimaka mutu mabe makasi na biloko nazoloba elukelanga ba problème makasi po ezana ba vérité musunga na yaka kobimisa epesaka kitoko te me nzambe na ngai oyebisa ngai kobomba vérité te na kobomba pona nini. Pasteur Lité Akanda bilobela ngo ezo continuer ti na 2022 azana musaba bakanga na 2021 oyoka kité oleli awati likamba ngoni na pasteur Denis Lesi likamba penye na pasteur Denis Lesi okokota ngo ti mo koloni papa na lobaka boye bosala na nkuku to pe na kobatama na mona te ndeko na biso Peniel na te ya kiye na lobi kozala mwasi kitoko c'est la bénédiction ya deni na ebisa kinga lobi yaya oza mosali na nzambe Peniel aza mwana oyo ko ekobota kolandisama bamatata na bango na kati ya libala yo fozala consolateur ozala mutu oyo okopesa conseil to po kopesa lumière ya bien na likambo est-ce que na tuna question ya deni est-ce que ça na mukolo moko so vanda o meke mpe kokitisa motema ya Peniel o melisa ye mai ya pio o yebisa ye boye mase Peniel
namoni yo na ba internet, namoni yo na ba réseaux sociaux, namoni yo na makambo ebele. Est-ce qu'on doit muki ete? Na kulutu na mwana mutako pesa muninga conseil azate. Babandi ba base na kata ba internet. Na komona bolumbu ya Peniel nazo regretter ya Denia lobby na sentir ba appel le côtier belé. Wana ya Denis. Ya Denis. Denis Letsi. Appel, ça dit mutaka tolo ba bien évêque. Oui, mutakala ya mwana pana yo ekotisi ba appel yi ebele. Ah, c'est que biso nyonso na Congo to tika basi na biso mitakala po ba appel ekota ebele. Yo ba appel ekota ebele. Famille ya mwana wana na minute oyo. Baza na discussion nini? Mwana wana sana babokilo. Abota kipe bana. Référence ezali. Yoka na banzembu ya kala. Ah, papa wemba zonga na bomoi. Libala ta ekufi. Bonde koboti kaliye. Tika nzamba limbisa ndeko mobali oyo. Nazobo ya kolakela. Lakela yi. Nazobo ya kolakela. Lakela yi. Nazo mibenga siko tanke nganga nzambe. Nazalaka na somo ya mutakala te. Nazali dofolo na nkolo nazabe mutakala na nkolo. Comment ouais? Na banisi koyo ko sakape ko lakela. Eza la volonté ya ye moko Peniel na esthétique na ye. Voilà. Alingaki ete batu ba découvrir ye kati na ye zandenge nini. Na tiki charge jusqu'au na nzoto na ye moko. Wane lobi nganga nzambe. OK. Soki sikoyo ezali plan préparé pona ko salir oya biso mosana na nzambe frère Mike Kalambai. Soki eza na complot ya batu. Bible est claire. On a kangi na se e kangami pe na likolo. Oyo loni yango ko buka. Mon frère ndeko mobali yo muto filma ki Peniel nazo ebisa yo. Ndeko mobali mon frère ozala étranger, ozala congolais na ebisi yo. Soko ko bota bana 5 ya basi. Tongo mo eko tana na ko sala te mitakala ya bana na nyonso 5 eko bima na miso bato. Yele. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est à chez Bissou TV. Oui, madame, la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bandeko balandi na bandi 2022 eza année moko ya bénédiction pona nga soki pona bino na yebino nte. Lelo yo toye na actualité belé. Mais avant tout, na pesi mbote na sponsor na biso Yesu Christo ya mesana ko sponsoriser biso awa na chez Bissou Télévision. Tozwa ki basaka loso, tozwa ki ba carton soso. Tozwa ki nyonso esengela ki poto fete malamu. Na mona ba sponsor aboite Yesu Christo tata Nzambe. Merci ka ningo sa neto yo kana na yo. Babi 2022 o chez Bissou Télévision toujours likolo. Merci na mama Emily Seti Mayinga moi si Nzambe depuis Canada na pesi mbote mama. Baliba orphelin balia qui vraiment qui toko parce que pelaki maman ezala mbala sukate tindaka bambongo orphelin baliaka. Merci pe na oyo babengi Lidi Mukadi ma femme, merci à mes enfants, merci na mutu oyo akozwa prise de vue. Elias na pesi mbote. Merci mingi na Dinish Mosolo. Merci pe na ndeko Chris na ningi bako sana musala kitoko awa na chez Bissou Télévision. Bandeko balandi chez Bissou Télévision lelo toye na actualité ebele. Na kosenga na bino lelo na moni yango loba. Na kosenga na bino vraiment bo vanda kimia pour ba vérité ya somo ekobimao. Boluka ba vérité sur liwa ya Naomi, ba vérité bimi. Boluka ki ba vérité sur kofuna mayali pastoralité ya Kanda, ba vérité bimi. Boluka ki ba vérité sur ebembe ya ndeko na biso de fao poanye ye lelo, ba vérité kobima. Nyonso wana na kosenga na bino vraiment bozala scotché. Na yango na yambeli bino un serviteur de Dieu moto na Nzambe, ya kenda sango. Ye vérité polele. Papa na pesi mbote. Mbote papa Chic Mokadi. Sangoning. Bonne année na yo. Merci. Meilleur vœu. Merci. Komona yo lisusu na 2022 tikankola zwa lokumu. Amen.
toza awa mokili mobimba boyebi chaîne oyo na lekaki pe mingi na 2021 kasi nkolo asali biso ngolo eza na bato ebele batalaka biso na chez Biso TV biso toyebi bango te très bien mais bango bayebi biso eza pe na misusu baza ba abonné na yo baza na bambeto bopito me yo yebi te eza pe na ba misusu na tango yo bakufi bazalaki ba abonné na biso me yo yebi te bango bakufi kasi tolobaki ete merci tokopesa na bato nyonso na ba o baza vivant na ba o batiki biso yambo ete batika biso babande kolanda musala nyonso obiso tobande kosalela bino très bien tata apambola bino ezali ngai ndeko na bino frère na bino lite ya kanda o nalobaka ntango nyonso frappe na le frappe na retour napesi bino mbote ya motuya pamba te nzambe tate ya likolo alingi biso mingi pe akutanisi biso amen 2021 eza facile na koloba yango 2021 kasi kotraverse yango to pe kosilisa to pe koleka na nzela yango papa Chic surtout na Congo soko za nerf solide te okoleka ngo te okokrake soki poza mobali te okokufa combien bakufi na tension combien bakufi na estomac combien bakufi na accident combien bakufi na étouffement embouteillage ya bato azokoka kosupporte yango te akufi ngana yo kolo asali biso ngolu tokoti 2022 na bakiseli oko moko très bien nyonso etikalaka nazoloba bien nyonso etikalaka kolia etikalaka komela etikalaka mapangu etikalaka mituka etikalaka bozwi nyonso ya se na moi atako batitre ya motu ozalaki nango papa nyonso etikalaka eza na bato ebele vi na bango nyonso na bomoto na bomoi na ye etikali na 2021 tikete toloba na nzambe merci basi ya kitoko mibali ya kitoko oyo botikali na bomoi eza volonté na biso te papa Chic eza volonté na biso te nyonso ezosalama na volonté ya nzambe très bien soki nzambe abateli te nani akobatela nzambe tata na wuti na 2021 na bilobela na kati ya bilobela obakiselaki nga mosala tosambela ah d'accord tosambela wana nde domaine na biso mosala nzambe bilei na ezaka losambo amen amen bilei na eza liloba nzambe nde nayebisaka bato ebele nkolo tondisanga na posa kolinga liloba na yo papa tosambela nazosambela deja okay. na bandaki deja ah d'accord yo sosambela tosani concurrence osambela nasa deja na attitude ya kosambela ah d'accord yo misu nde kanga mais eumeli te papa nanda ok tata 2021 yango oyo 2022 esika towuti toyebi toyebi nyonso oyo elekeli biso na 2022 na 2021 kasi na 2022 avenir eza flou na kati ya koshite tata bakisa lobi nyonso ese kufa na confirme maloba wana na ye lisusu kobandela bilobela oyo nasalaki na 2021 na ye nango na 2022 me nayebi ndenge kosuka te tata oyebi ebandeli mpe oyebi suka nayebi te estce janvier ekosukela nga modele nini natiki nyonso na maboko na yo
début jusqu'à la fin et émission na salle boko na yo tata batela biso na comme na Yesu amen. Pasteur Olite Akanda bilobela ngo ezo continuer ti na 2022 azana musala bakanga na 2021 oyoka kité oleli lelia wati likambo ni na pasteur Denis Lesi likambo penye na pasteur Denis Lesi okokota ngo ti mo koloni papa boeli nini nalobaka boye bosala na nkuku to pe na kobatama na mona te lananga na bokebi très bien bosala ngo na nkuku bobatama na mona te oyelinga kini bopeto sala ngo na kobatama na mona te nyuso koyana ngo na Kongo lobana sala kidiba na yeba te papa landa azola no très bien omoni nzoto yo soko moni bilobele ye makasi yebaka Bartima kotiawa lobiko ya Bartime totanga na Bible hein la séparation c'est nanya fongola kia Kuti Bible ya gofongwa ma otu na ngamu na fongola kito na oyeba wapi oye na ngobongo papa landa papa chic na simbi yango comme esthétique batu bayeba etaza pe na Bible nini ebikisa Bartime papa bilobela ozomona un jour eko pambola ngai un jour eko komisa nga mutu munene Bartime ayoka lisolo ya Mesia avandi kaka bisika oyo asengelaka mbongo mutu ayaka kotika Bartime place wana nanu amoni elongi ya mutu ayaka kotika ete Bartime atikala komona bilongi ya ba famille na yete ye musali za koyoka yazaka pona koyoka ayoki mokonzi azoya yoka fundu ya batu yoka makelele mokonzi aleki na courage ya aveugle Bartime na foxo ya bimisaki abandi koganga mwana na Daudi mokonzi papa toza ba Bartime OK abakuka zoloba boye wumela na poste na yo papa omoni ne na loba bilobela oyo eza poste mobima nzamba pesa ngai na senga ye yango te ne naza boye na mviyaka pe kozala député na mviyaka pe kozala magistrat na mvia pe kozala pe avocat mais atako naza ko envier ya batu donc on nzamba pesa ngai yango fona wumela toujours na poste ne mukana na abakuka zoloba landa OK toza biso nyoso ba congolais toujours ba likambo d'English oui très bien na Penyel papa na loba likambo très kitoko OK pona moni OK na masese trop Penyel aza ndeko nanga mwasi très bien ya Denis aza grand frère na ngai soki likambo ko reprocher zali na ko reprocher bango sans pitié ce qu'on Penyel ko reprocher pe na ko banga eloko te landa ouais na ko landa na mokili mutu aza na avocat na ye mutu aza na pasteur na ye pe mutu aza na docteur na ye très bien na mokili mutu pa aza na ba conseiller na ye to mona kango même pas chef de l'état eloko nazo reprocher ma sœur Penyel sœur na ngai mwasi kitoko soki na vie na ngai papa chic landa lebo na lando très bien papa fongola bien papa chic ya mona soki na vie na ngai na lobi ke na lula Penyel te c'est que naza ndoki c'est que naza pe na kude ya ba momite c'est que na vie na ngai tango nazala ki païen nazalaka na misu ya bien te Nzambe merci pour aleki nazuya na histoire à Penyel na ya Denis OK na ko toucher un grand homme de Dieu te na mboka oyo o asambela tango tete mokonzi mboka zo pouvoir possession première prière la nanga bien première prière ya chef de l'état lo sambo ya liboso muto asala ngo c'est frère Mike Karambai
Donc après ça chargé ya te kokota vie privée moninga te yo landela vie na yo nazo na ngana sungande yo toki très bien te na koti vie privée na été OK nga zo lobela o etali ministère ningi tozo tourner OK parlant na ngina loba nini na sali vie makasi na mboko yo basi nini ya promotion na nga o na bimi na bango te na yebi qualité ya mwasi ma sœur Peniel na robo ya no eloko te oza mwasi kitoko belle fille atena sana alliance na musapi mama soko mekinga yi na kotikeleka na pamba te na komeka mwa mungwa tata na lobi te aya nazo pesa ba exemple bisoka meki pe o meki na mungwa komeka landa ezala pe na ba moment naza na jeune te po soki naza pe na ba moment ba jeune ba arrêter na obeta kara to ça pe jeune ah papa ko ba moto na Nzambe ndeko na biso Peniel na te ya kiye na lobi kozala mwasi kitoko c'est la bénédiction kitoko oko remarquer na Congo mutu nyonso abotama pembe azalaka na chance à vie na yebaka te pembe ezalaka nini na vie ya mutu mikolo nyonso nazoyebisa nzambe na ningi na tia zemi me naza na posa mwasi mwana wana botama pembe pesanga formule abotama na couleur ya bendie abotama na couleur ya bachinois to abotama na couleur ya bajaponais nazosenga nzambe na lobi lakisenga ta matiti oyo na kolia po mwana nga na ningi na tia zemi aya mundele excusez nga mpona babétise OK beauté c'est la bénédiction na mona basi ya kitoko baboyi na tongo lobi abali lisusu akobala ta 5 mabala posa kotanga bakombo ya basi ya kitoko na yebi na Congo oyo akutana na ba homme d'affaires akutana na bato ndenge na ndenge nyonso wana ezalaki secret ya beauté na ye na kati ya Congo toza pe na basala nzambe o to bane ko respecter bango makasi lelo crédibilité ekiti mukie ekuei na bo moto na ko se défendre yo moko zo mona ngote me biso na liso ki bo santu tozo mona ke papa sali akwei frère Mike azana crédibilité makasi na époque tozali mutu akoboya yango c'est ka yebi Congo te soko yebi Congo mo boya yango ezate aza musicien chrétien pe azali pasteur ya de ni na ebisaki nga lobi yaya oza mosali na nzambe Peniel aza mwana oyo ko ekobota kolandisama bamatata na bango na kati ya libala yo fozala consolateur ozala mutu oyo okopesa conseil to pour kopesa lumière ya bien na likambo est-ce que na tuna question ya deni est-ce que ça na mukolo moko so vanda o meke mpe ko kitisa motema ya Peniel o melisa ye mai ya pio o yebisa ye boye mase Peniel na monio na ba internet na monio na ba réseaux sociaux na monio na makambo ebele est-ce ko dossier mukiete na kulutu na mwana mutako pesa muninga conseil azate babandi ba base na kati ya internet na vie na biso batu koluka te o prouver muninga batu nyonso baluka ba prouver baninga esukela bango mabe silence au monde ka silence ko garder silence eza flèche ya malamu na vie ya mutu eza pe munduki ya kitoko na vie ya mutu lelo tokobeta lisolo nini OK ça c'est un autre landé wana landa nakomona bolumbu ya Peniel nazo regretter ya denia lobby
na sentir ba appel le côté belé. Wana ya Denis. Ya Denis. Denis Letsi. Appel, ça dit mutakala to lo ba bien évêque. Oui, mutakala ya mwana. Pana yo e kotisi ba appel yi ebele. Ah, c'est que biso nyonso na Congo to tika basi na biso mitakala po ba appel kota ebele. Quelle éducation. Oh lelo bozo démontrer biso. Allez li pe Daniel trop hein. Carrière et silaka. Succès et silaka. Biso tozaka ba soso ya kokeriko. Tozo betaka kokeriko tongwetani. Musala nzamba pesa biso. Lelo bozo zonga lokola mutu aliboma. Lelo bozo zonga lokola mutu ezo salate. Mais biloko ebele na lobela bino ekokisama. Nebisaka batu boye. Oko sili sa carrière na on attend ke TV. Lelo oyo page Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ezo matisa pezo sani, ezo kitisa. Ya Peniel. Tomoni nyonso o esengeli tomona. Natangu nakala tobane koloba boye. La parole s'envole, mais les écrits restent. Les autres ont remarqué ndako eziki. L'écriture nyo se seni eziki. Mais na époque ya lelo vidéo ezozika te. Téléphone ne kufi pas nange seni ezali. Tongo moko soke tani opération bimisa mitakala nyonso. Ozomona ebimaki pe mitakala ebimi. Namoni ma sœur nenga so fi ba bombo. Ah! Posanga pena senga. Osa nini? Papa boni boyoko. Dolula rango depuis kala. Te. Balobi. To basala rango te. Test. Na goya na ba bêtise te ngolo bisangai. Omoni esika tozo kende. Très bien. Tokenda ki mabe. Tokenda ki esprit affrontement. Tokenda ki esprit à concurrence. Tokenda ki esprit to prouver. Tokenda ki esprit to yoki saye soni. Nzoko zo bosa na ke soni balukaka. Ekoko longo ya yo ekomi ya ye. Lelo mokili mobimba Congo mobimba bamoni mutakala na yo masea. Et puis Albi et Salibuzz, yemo azomona yele. Oui, et Salibuzz. Et kangi mokili. Et kangi mboka. Maman, mutakala silaka. Mutakala nunaka. Pourquoi ngamoko na mi pesa kombo mutakala na nkolo? Pona nini? Po mutakala moko te ya mboka we bangisa ngai. Yango na mi pesa ki kombo mutakala na nkolo. Nkolo ebisinga 2022 fokota na kombo asika. Lidofolo na nkolo. Ate ye munene matakwe kokwea te. Wana kombo tika. Kombo asika. Lidofolo na nkolo. Ate ye munene matakwe jamais kwea. Landa na clôturer on a sur la peine. Ça fait un conseil pour tous les Canadiens. Yango na zo pesa déjà conseil. OK. O essayer eye. Bakulutu balobaka ma ese salni esopani. Ya Denis azwa conscience. Peniel pe azwa conscience. Biloko ebele to okela kango pasi. Soki eza mwana na yo. Soki eza ndeko na yo. Soki eza famille na yo. Tozolo baba appelle koti ebele. Yo ba appelle koti ebele. Famille ya mwana wana na minute oyo. Bazana discussion nini? Mwana wana sana babokilo. Abota kipe bana. Référence ezali. Yoka na banzembu ya kala. Ah papa wemba zonga na bomoi. Libala ta ekufi. Bondeko botika liye. Ozolanda libale koko kufa. Mais lokola bana basana kati.
non quoi komona passe na ote mama non quoi komona te mutu muso asambwisa yo non quoi ko yo katena yo ko na likambu ya pasi soki na yo ki na likambu ya pasi nazo mona lokola pasi wana ezangai voilà lelo mutakale ya mutu moko ebimi mais comme soni ya batu ebele mutakala ya mutu moko ebimi pasi ya batu ebele mususu alobi grande sœur osali biso boye mpo na nini mususu alobi mwana na nga osali nga boye mpo na nini mwana na nga napesaki yo conseil oyokaki te mpo na nini et puis tala baposition kobotama na bandeko ya basi kobotama na bandeko ya basi eza facilité ndeko ya mwasi moko na esprit na ye na makanisi na ye esika kosalela vie na ye na makambo na ye biso tokoyeba te yango nazopekisa bato ebele botika kosangisa nzoto na era kwiti botika kosangisa nzoto na kwiti okotia telefoni ozomiyeba to oza na se ya kwiti tala mobali nenga mibombi mais aluki asambwisa yo bana na biso ya bajournaliste balobi ete mitakale ezoyesa na nzela ewumeli pete mitakale eseni ebimi bayebaki yango seke toloba bana wana mpe baza na nsima ya mitakala to ntango bazosala mitakala wana bango babatemi na nsima bazopesa bakamera balobi filme biso toyeli kaka nini mutakala c'est pas clair hein ezwi ndeko na yo te ezwi yaya na yo te ezwi famille na yo te ozotrouvango normal ezwa yo ndoko oyeba pasi wana na vi na nga nalataka likambo lokola ya ngai mpo nayoka pasi wana makasi ntango nazoyoka douleur na mase epeniel nayoki mpo na ye moko te nayoki mpo na bamama nyonso ya Congo nzoto oyo esangwe wana na oyo ya bandeko na nga basi okolongola eloko te neti eza lokola bamama nyonso ya Congo basani basambwe tika nzamba limbisa ndeko mobali oyo nazoboya kolakela lakela yi nazoboya kolakela lakela yi nazoboya kolakela lakela yi nalaka laka nazanganga na bible papa nazanganga na bible te nazanganga na lokaka mabe na lakelaka mabe nazanganga laka mon frère chata désordre chabuluyeki mon frère na ba coopération nyonso oyo bato mokili basalaki loba ezala volonté ya ye moko Massa Peniel Massa Peniel nazoloba tanke nganga nzambe sikoyo voilà na komo mbenga kawana nazomi benga siko tanke nganga nzambe nazalaka na somo ya mutakala te nazali dofolo na nkolo nazabe mutakala na nkolo komo na banisi koyo ko saka pe ko lakela tanke oningo sambwisa mama ya Congo osambwisi Congo mobimba tobotami na bamama toza na bamama kulutu toza na bamama leki basi ya bakonzi basi ya batu simple basi ya basala nzambe bamama nyonso basambwe na banisi kokokanga libondeli ezala volonté ya ye moko Peniel na esthétique na ye voilà alingaki ete batu ba découvrir ye kati na ye eza ndenge nini na tiki charge jusqu'au na nzoto na ye moko wane lobi nganga nzambe okay soki sikoyo ezali plan préparé pona ko salir oya biso mosala na nzambe frère Mike Kalambai soki eza na complot ya batu Bible eza clair on a kangi na se e kangami pe na likolo oyo loni yango ko buka mon frère ndeko mobali yo muto filmaki Peniel nazo ebisa yo ndeko mobali mon frère ozala étranger ozala congolais na yebisi yo soko kobota bana 5 ya basi tongo mo ekotana na kozala te mitakala ya bana na nyonso 5 ekobima na miso ya bato yele oyo lingi basala yo te kosala pe muninga te ndenge tomoni mitakala ya Peniel ndenge mpe tokomona mitakala ya bana na yo sikoyo bilakeli ezwaka tamulai de génération à génération na lakeli boye soki eza na bato baza 10 na dossier wana
po basambwisa mase penyele mutakala na ye sambwa bango nyonso na bana na bango na bandeko na bango abasi mitakala ekosambwa pe bakokutana na mibala mabe bakofilme bango mitakala na bango esambwa papa landa bien ndeko basi basali nini susu moto na nzambe bato bafilme bato mususu bandeko basi bayosala nini na vie na ngai to na famille na ngai tant que nganga nzambe chef coutumier nazo contrôler famille na ngai soko sambwisi mutu moko ngana ko sambwisa famille na mobimba po mino basala nzambe za mutama mutu moko bato nyonso bakena na libungi kaka yo chef coutumier kaka yo moto peba misusu ba ko supporter mitakala na bangote penyel kutaza nerf solide amoni yaye akangi motema abeneni pe na coin azozela neni akobima esika mais oyo aza na sima nango mitakala ko sambwa tata pambola yo kitoko moto na nzambe ba actualité zebele oui actualité ya mwana oyo ndeko na biso yo Naomi akufi na piscine toyoki que makambo ebimi na famille mutu amemaki ekuna bakangi toyoki ke mwana mbange bukani asali hémorragie interne oui. En tant que lisu na nzambe yo analyse nini okosala sur ce point là analyse oyo ya Naomi aza sauté te naza s'adresser na ya Naomi oyo akufi na ba Naomi oyo batikali ya Naomi ya nao motema na yo to pe molimo na yo epema na kimia voilà naza pe na ba nièce ya basi na kati ya famille na ngai naza pe na nièce na nga moko mwana grand sœur na nga komune pe Naomi naza congolais lokola ba congolais nyonso te naza congolais on a yo kaka pasi ya congolais nyonso pe naza le seul congolais on a telemaka soki na moni ndeko congolais mwasi azobunga nazongisa ye na nzela na pesa trouble ya 2022 très bien peuple de Dieu bayoka merci on est à gene to zakamai nyonso na kati papa mélange trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a kopapolela ngo penza batu bébé surtout l'église c'est bien moi un contre 100 mutakala na nkolo lido folo na nkolo nako bete batolo lengono na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka yo okosala le côté kobanda awa tina ba kongo na kidiaba okosala eloko te liwa ezali kamune sengo te mwana ta za teti ayokaka te mais soki akati motema ekomaka souci ya biso nyonso pe ya famille mobimba théâtre c'est bien pour Naomi awuti na théâtre très bien ce qui tozo reconnaître bana na biso o ba kombo eza mabete eza malamu omoni na kati ya théâtre film oele kaka na kati ya théâtre à part film bango ba l'exception na ba télévision baza pe na ba film mususu baboti to pe ba responsable Naomi bolimbisa ngai ngana za mosala nzambe na telemaka toujours na kati na yaka tembala moko na bandi ko condamner te na yaka na pesa lokola conseil na zaka soki na keko te na ba matanga na ebisaka bata matanga boye na eko te ya bino bato boza vivant na eko te ya bakufi te po mokufi papa chic akoyoka lisusu eloko te toyaka kote ya bato baza vivant lelo bandeko na biso ya basi ebele na ya mibali bazwi bote na bango na esthétique na kitalatala na ndako ezosimba te alobi te
na kitoko kitoko na ngai ekosuka na kitalatala te Voilà. ekosuka pe na mobali moko te esengeli kitoko na ngai eya kobima na télévision et permettre mibali ebele bamona nga na mbala moko épisode moko mibali ebele bamoni ye mbala moko. Je suis très intelligent plus que ba leader ya ba théâtre. Très bien. Ba leader ya ba théâtre ba kokaka lisusu ko pesa bana na bango ya théâtre conseil te. Bango bazobenga bana na bango o bilanga na ngai. Landa bie balobi oyo bilanga na ngai. Soki ba ke ko mela ba tirbo wana nyoso ba okitsango na ba fille ya théâtre. Magoloba mai o ekoti na nzoto pamba te ngana za performateur na bino mai o nyoso ba tirbo na banko ina ba XL eko kitela awa na bimaka mutu mabe makasi na biloko na zoloba elukilanga ba problème makasi po ezana ba vérité musunga na yaka kobimisa epesa kitoko te me nzambe na ngai oyebisa ngai ko bomba vérité te na ko bomba pona nini. Oza mwana mwasi akomaka libre pe ba liberaka ye na mobali o aye ko bala yo mwasi que ça soit titre na yo oza avocat oza magistrat oza député lokolo oza mwasi soki nanu mobali moko aye ko bala yo officiellement te papa Chic Mukadi oza kaka mwana na kati ya ndaku nano komi libre te ezo salama ndenge nini aza mwana mwasi lokola aza kitoko azo sala théâtre azo kutana ba président théâtre bazo benga ina banzonzingi ya moni akomi na liberté totale omoni conseil OK liberté totale ebomisi ba fille ebele nazana mwana na nga moko ya mwasi un jour bokomona ye oyo nga moko na bota komeka na nga ya liboso na mekaka vi chwa zemekoti mwana wana lelo akomi grande fille mama na ye azobenga nga na telefone abi papa tala mwana na yo aza moto ya monene lokola yo libele se komeli ali kolata bana baota biso etalinga de chango komango titre sans tabou te masque mwana itala bana bana na biso na batata na le bango na français te le bango en terme na yebise aya anandako tango ye na yebise mama o regretter na kato mabele wana papa na bi masque comme papa kama ngoni nyamba bota la biso na koka go masque de na ebisie na kokata o yango naza papa masekite maman azopesa o conseil azobatelo yango pamba te ba mama na mindele ti baluka basala soutien bayebaki eza bien mpona koprotéger nzoto ya mwasi sala attention mwana na kobuka lokolo kokamwa longwa na bengani ye papa Chic oko remarqué na théâtre soki mwasa kitoko akei mikolo wana mpe mibala kitoko fo balandana. OK Yo yebaka no oyebaki yango baokufa mpona nini mwasi nyonso ya kitoko oyo aya na théâtre aya nde kobomisa bato aya koteka nzoto na nzela ya théâtre makosa biso naza artiste babala yo officiellement te bolingi bokende production na province na cachet ya combien na montant ya combien okendaki na volonté na yo lelo passe ye retour ezongi na famille bandeko baso bazosala théâtre
surtout bazo benga bango bala patrona bazo mona lokwa bango nde bakoka ozali suna conseil ko pesa ye te lokola ye bazo benga ena patrona yenda zo laisse famille yenda zo lobali loba famille zo yoka ye a comme na liberté totale okufa mabe ma sœur okufa mabe liwa ya Naomi eza n'importe quel liwa te ete ya ba fille ya théâtre to cheki pe ba caméra cachée to yeba na kati ya mai abukani mbanga ndenge nini mutu oya meli mai libumu fo evimba to comprendre que oya meli mai ba symptôme nyonso to bilembo nyonso oya laksaka ete mutu adini na mai to moni yango te yo pe kumungala te est-ce que yebi nange okene ko luka nini na piscine to sekwisa Naomi soki tolobi to tuna ya nao tango kenaki tournage osengaki nzela na famille oyoka asengaki te ya lobaka na bimi na koya asala 3 jours asala 4 jours mutako na ye azate ete ya bande kwa basi base belé bazo régner mikolo yo to bandi théâtre liboso na bino botuna ba masirika bakoyebisa bino ele kaka ndenge nini basi kitoko na théâtre basili mibala kitoko na théâtre basili na banda siko kotangelo ba kombo OK na groupe sans souci mutalekaka sans souci na kitoko azate pe na taille landa sa mwana muke oningo bebisa landa mon frère landa okatanga mateya zela na silisa apo avoloba pardon de benga ane mwa mukite na émission na tiki kasi OK frère na ngai très bien toye na ba jeune oyebisanga te ke nga na leke pululu na kitoko pululu a pas rolo ya joie ki soka telemi boye ndeko nango okumisa nzambe mobali tatuka lombo mibali masirika mwasi kitoko to bana siko kwena ba jeune fille tokende c'est ta misa to leka o uti ko tika biso mikolo nani Naomi te ouais Diane ozomona ba oya kitoko bazo sila ba mabe ba osani ni bazo tikala pona nini ba oya mabe baza très prudent ba oya kitoko bazomona nde bango bazolula bango mingi papa je suis mutu malade ya mutu mais botela malade ya mutu na ngate botela biloko nazoloba yango wana neza ko interpeller bino interpellation yango naza ko interpeller bino na yango wana lelo ezwi Naomi ya nao tokolela yo akimia ozande kona biso esika OP liwana elekelaki l'état azalia osala musala na ye pona kokata etumbu biso totikali na pasi totiaki ba caméra cachée toyebe ezalaki ndenge nini liwa lelo ekomi mutu soka kufi ba réseau botamaka ebele ba misusu bakoloba mwana wana simbaki kisi mwana na bande koyoka bato bien te mwana wana sentiment na ye nde bomi ye fallait zalata ana kati ya cité mais salami na village na province na ba Congo nazangi maloba ngako leta te leta sala musala na yo ya Naomi molimo nepema na kimia merci. Voilà to le na troisième actualité aux alibongo yande on a biso papa de Fao oyo il paraît ba misusu ba koloba keno papa de Fao akufi na musika il fallait vana na ye suki nani et beme ba quelque part ba lobi ke azana corona et tout mais to ki ke zo ya lelo OK ba kendaki pe ba zo ya na ibembe ya papa de Fao conseil ni opesa bandeko ya papa de Fao na ba mai ba koloba na monoko c'est ba bomi ndeko na bango koboma abilité ba bomi ndeko boma. Merci beaucoup papa Chic Mukadi. Oui. Kola pamolo pour la question kitoko. Nayebi mboko malamu.
okolakisanga mboka oyo te nga moko soki na vandi nalobaka na nzambe merci parce que avant ete obenga ngai to pe opona ngai vie ya kipayen o nautaki esungi nga na makambo ebele soki vie ya kipayen te nalingaki nazala sauve te eloko moko te na vie ya bapayen ebangisaka ngai ono nga nasala te papa chic nga nasimbaka kisi ya komela masanga na obwakela bato kwiti nga na meli olenga nazwa kwiti na bwakelo nde kwiti yo meli ka koka pamba to XL mais yo komi na kwiti na mela masanga ya concurrence na botola batu basi na bota na mboka ona désordre mwana nini oyo abotama ya ngai tabela sanga basi bazalaki bazoya kotelemela ngai kaka papa mwana na yo papa mwana na yo Yube sama na sanga nazalaki musicien nyonso papa keno tuna sango na nga pa wera keno tu sango na nga pa jibe pa nyoka longo danseuse nini nga na bimina yete pas jusque là papa ezalaki mbongo na nga mbongo na yo te à l'époque on est en classe ba manquement scolaire manquement te papa aussi c'est classe na nini s'il vous plaît aussi ngam na otuna mituna yo kutuna mituna plateau aussi c'est classe na nini ngam na kutuna mituna papa to se respecter s'il vous plaît aussi c'est classe na nini to respecter to bakota la biso s'il vous plaît aussi c'est classe na nini ngam na kutuna mituna eza plateau na ngai merci voilà yo zo tuna mituna nga pe na zo ba eza sentiment na ngai ezana na okosa eza ya yo te yo ba loka yo des fois akufi ekutinga na Lubumbashi na pesi liloba na gouvernement oh wapi oya Congo d'accord précisément à Kinshasa nabi bozela ngai tina ko ya Kinshasa yango bazeli yo poza nani oh papa mutako te ne bemba des fois ko leka ngai azate OK nayebisi bango nabi bozela ngai tina ko chama ko na Kinshasa nde ebembe yi tata mokonzi ya mboka asengi alobi avion ya mobimba na gouvernement ekende kozwa nzoto ya defao général defao ngana bengi ministre ya culture nga alobi créer kokosa kopesa bango 8 billets ya aller bato baningaki bakende potango bakoma kuna bakanga matinga na kokita Kinshasa ngane nakende na avion tango nakomi na bengi bango na telefone abesi na komi bazui avion mobimba na tche chaka Congo na tche na bato nyonso na kate na bokende kozwe bembe eya lelo na 18h eloko nazalaki nango posa yango wana ebembe ya des fois au corps na ye eya kuzonga na mabele ya bakoko na ye bakoko bamona nzoto ya mwana na bango basepela pe bayamba ye na kimia des fois wasali musala munene na mboka oyo des fois akutani na ba problème ebele na vie na ye azalaki nerf solide et lelo molimo na ye ezongi epai na nzambe. C'est ça le plus important. Conseil na kopesa eza nini lelo des fois wakufi ndeke ezolobela bamusicien eloko te bandeko na nga bamusicien oyo bozosala na des fois o tokosala ngo mpe na baoyo ya bino basali nini okoremarke bato bake koyembela des fois o nzembu baza bamusicien basila papa tika koloba boye baya osilika yango moni balukaka yo bakenda kofundo plainte nano ya Denis Lesi nano longoli te oningo baza mususu bamusicien o basila fali ayembi te fer ayembi te innocent ayembi te merci
lelo boza na succès Kofi ba yembi te Bible ezoloba chaque chose a son temps sala pona ba ninga le pe ba ko sala pona yo ngana zo reconnaître des fois lokola papa lokola koko lokola yaya batu belé lokola musicien artiste mwana mboka oya sala ki fier ya musique na ye ebele batu ba yemba batu ba bina okoka kola des fois na nini tangu des fois azo régner yo renyaka tangu des fois azo yemba yo yembaka tangu des fois azo bina yo binaka des fois apesi batebele pour sa musique des fois apesi batebele pour sa lox des fois apesi batebele pour sa ko pakola pe mafuta okoma mundele des fois apesi yango bato molimo des fois epema na kimia souci na nga ya liboso azaki na posa eya loko leye makambo ebandaka te ebandi totika nanu lelo ekota na morgue nde lobisko na pesa mot d'ordre voilà to sukisa na actualité oyo mama Bobila Dawa oyo akufi atigi biso azali pe mutu na yo bando solola lelo atigi biso silisa wana po to si émission mama Bobila Dawa moi c'est Mobutu balobi bazana regret balobi ba honorer corps a été ex première dame bande ko bo limbisa ngai voilà na liembonga Mobutu te na liepe mbongo ya mama Bobila Dawa te papa c'est la vérité na tikala pe ko kutana na mama Bobila Dawa te to pesa na pe mbote te tangu bango bazana pouvoir ngana zano na libumwa mama na ngai na banego yeba te est-ce que mama na ngai akomela kisa bokoko pona kolongola zemi na ngai to akotika na botama na botami na ye na mokili na se retrouver na époque ya papa Joseph Kabila Kabange wo na madame na ye mama Olive Lembe Kabila bango nde batu na lembongo na bango na pouvoir na bango kasi mutu nyonso oya tia kombo na mboka oya za renommé ataza na mabe na ye ataza na malamu na ye to respecter ye po epesa kitoko elakisake na bomoto na mitema rankine ezalaki me na bomoto rankine ezali te mama Bobila mama abotaki bana ebele mama olobi atambolaki pe na cortège mama o batu bayokaki posa bango pe bazwa ta place na ye un jour nazala pe mwasa mokonzi liwa nazondima te vi o mama oyo asali nyonso etikali vraiment nzoto nanga nzoto nzoto nanga nzoto lelo kei na lilita nzoto mama nakanisaki liwe bangaka présidence namoni lisusu da ipeni namoni ba bien o bozalaki nango na mokili pe na tangu wana sécurité kolobelo côté 32 ans ya bokonzi eza facilité mama oyo aboti bana pe atangisi bana soki na lobi liloba mabe eza lokola na mibomi to na mitumbi soki na lobi ete mama oyo aliaki na babola te na kosi soki na lobi ete mama oyo aliaki na ba musicien te na kosi mama nyonso oyo abotami to pe oyo azwi chance ya kozala mwasa mokonzi atakabaka te lokola bozwi eleki ebele olinga te molimo ya kokaba ekokota kati na ye mama olia na batu omela na batu nayebi ndenge akobotola ebembe na yo te banda pouvoir na bino esila nga na botama mobola
pouvoir na bino ekei ti lelo naza mobola nayebi million de dollars ndenge ezalaka te vi na ngai nasuka na $1000 oyo na simba bamonta minene ba 100 000 ba 200 000 dollars nayebi te mama tika ete bato oyo sungaka lelo baza bato kati na bato balela yo na kimia pe bakunda esi bakunda ki nanu te information on ngape na yebaki te mais yo ne muto informer nga soki na lobi mabe awa tike zonga na mutu na yo esa kufaki ya solo to za blague akufi c'est vrai ça akufi, oui. Maman Bobila oui ah atiki biso ouais maman molimo ne pe mana kimia tokobosa na yo te tokokanisa yo pe ka poko bokela ba fleur ta nyonso tata pamola yo pe. Voilà, mesdames, messieurs, Torim Nasuka, Maman Bobila. Mot de la fin pour l'émission Lelo. Na bandi na zio Mwatamini. Natala qui peine la télévision. Na moni moko atumbi muninga. Ah oui. Ayamba ni pe baziki. Otala kiango. Natala kiango. Sikoyo papa wana bande ko balandi. Ko tumba mama tina modèle wana poda nini. Ata ku kanango. Ko cha mama essence tanda tigibiswa tigibana ezama mingi te. To gera bakana na biso be émotion na biso to gera ngo ta lelo yo okufina yo moko oyaki po cha moto essence otumba ale moto on pas kangi bosa nini beaucoup fait longo d'abord conseil ezanini conseil ezali po alobete moi si wana ba mama bino pe bosala mibali soki azana yo aza normal oleti papa biliesa lesia papa ke libanda boye azoko kalisute na loba mena yo normal interrente voilà loba muke qui c'est polaka oyo eza kati na nga bonzambe na mokolo te pola zwa mobali na yo tikai na maboko ya nzambe tokomi na baformule ebele na bolingo nakanga mobali ya bato akoma ya ngai biloko wana ezosalama tro nayebi jeune garçon moko à l'époque ntango tozokola na 76 na 1976 azobima wana vi diplôme tu as moins 70 tout le monde à 80 ngaza mwana 76 te wa lingwele ngaza lingwele partout nakola biso ba place musu lingwele za ondimate papa Chiki pardon na lobato comme na suka te osaki ngane lingwele za place moko naza lingwele ah d'accord ça la lingwele na benga kabino ba yaya me botuna ka age na ngai te na benga kabino ba mama me botuna ka age na ngai te soki lelo moni de découvrir age na ngai o comprendre ko koza pe mwana nga na kobota na 78 ans na 76 on a age na auto aussi sa diplôme na auto so diplôme donc diplôme ça aura 18 ans elle va 17 ans 18 ans donc si vous na 76 néo za la 50 likolo ba 50 ozo orgueilleux age na ngai kokanisa te soki mutu azomaita age eza likambo esengo te ye moko azomiboma c'est mieux kuto loba age ya moke koko loba age ebele ndenge na oloba age ya likolo eza buzoba landa oh papa tika na sa musala wabi ita obeti boyo yango ndeko masoloka batebele la fikina baomaka muke landa okay tango beti yango esekisinga koba to la ensemble très bien papa Chiki nayebisaka bato boye mwasi batela mobali na yo mobali batela mwasi na yo sala effort zalana mobali na yo to pe zalana mwasi na yo lokola bandumba neni bosepelisanaka bien po soki bozosepelisana bien te lobi erreur ekoya okopesa mokili foti okoloba mokili elingi yo te tala lisolo ya mwana mwasi oyo aza na ye mutu akisa bokoko lelo na Congo ba millionnaire bato batongi bandako bato bazotamona ba jipa solo
bana basi oyo batradi praticien soki bauta wapi bazotekela bato bakisi bapapa bazotekela bango babirin bamama bazotekela bango babeton biloko wana nyonso ye azosalela bato baformule ebongo soki alobi azwa mobali na yo okolela te okolela eza na mibali mosusu conscience yaka kozonga bango après mobali conscience ye kozonga ndenge nini na ndako nakomi me vide te mibali bimeka libanda bimeka okomozonga na ndako boye kobo efatiki abizongisa yanga bomai na ngai mobali na ngai mwasi azomituna papa yango likambo nini tobalana na leta na miso ya nzambe eri nyonso naza na baposa papa un jour ya mangai tolobela nanu mateya oyo ya sexy frappant tem papa sexy frappant na décortiquer ekobo eza nini mon Dieu mobali conscience ye alobi te kuna nazalaki mobimba na ya awa nakomi ndambo ekosimba te fona kende ogangela mwana mwasi oyo kokende ozokende kogangela mwana mwasi wana na bidon ya essence soki alobi verité tosali nini otumbi ye la vie papa chic aoseka oyo ozokende otumba eza ngulu mafuta dendo cuis loso bulai tokomi na suka émission papa chic basi oyo basalaka bakisa bokoko baza basi osomo ese esila bango kala alobi nazotumba nyonso ya nzoto biloko no nyonso asopi essence atumba mwasi alobi nga mpe nayokaka nzembo ya Didier Lacoste mokolo kokufa nga mpe nakufa moto alela te na nsima akanga ye yo lokolo ningo tumba mabele na ngai ya yo mpe fwesani ezika Voilà, merci mesdames, messieurs, merci à tout le monde. On se retrouve prochainement. Les mabang ezate. Vraiment émission qui toque, bye bye. Yamanga to continuer makambo. OK. Na le bela sexy frappant. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.